Aïe, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour la famille. Bonjour ma famille du cœur. J'espère que vous allez mal à moi. Moi, ça va. Nous avons aussi pour la mousabiso na makasi. Mbote, mbote, mbote. Mbote la famille. Mbote ma maman. Mbote ma papa. Nous avons tata la mousabiso. Merci. Voilà la salle tasse na ya main à moto. La main na ya moto. Avant, il y a la marche. La tasse na ya moto. Avant qu'il y a la marche, on habite au solo là. Mon qui na sepeli mingi na ba papa na sepeli ba mama comme total la rate papa batala na sepeli mingi na ba papa ela kenda ko sala mo marche na ngalobi a telema la ko sala marche hier. Là, nous avons tata la mousse sur la makasi. On a mis déjà pour. On a qu'une déco ça là. Marche. L'objet dans ce coup de fil, il y a papa mis ça tout. Papa mis ça tout, mon bimba lobby. Ou ba bengi ngai. Pour la féliciter pour la marche. Angaye. Na mela mama ya moto to solo la. Boite. Merci mingi na biso ba o news to bolinga mama Eliane to go sepela na mama Eliane to mingi mingi na loba ake. So boza mutakanda kotala ngai te po sepela na ngate. So ebi ko za mutakanda kotala ngate surtout yo. Na ye na ebona kotala te so boza muta kanda ba fanatique révolté pas question à kotala ya nzamba la musala makasi pourquoi kanda kanda osiliga siliga nini pourquoi koyina batu pourquoi motema mabe nzamba pesa pe maba moye. Tant que ma personne pour moi, ça pour siliga, teza pour kanga, teza pour ça n'ensengo. Obaki, nza ma personne en bonne santé. Oh, bazan la santé malade mouté oh. Ce qu'on dit sur le monde en bonne santé, au personne ça mené, personne qui a mené. Ce qu'on y a badoza, kanda, au kanga la batu kanda, et le mikawo. Pourquoi, quand il n'a pas posé la fanatique révolté, pourquoi? Mais la main à moto, ça là, marche la main. Lobby na coup de fil ya papa misato. Papa libosa benga mama Eliane tu. Mama abiso na linga ko mingi na sepelaka na o mingi. Na musalo sala ka mama. Na sepelaka mingi tango saka musala ya kolamba, tango pesa ka ba conseil et sepelisa nga mama Eliane. Mais na sepeli su makasi komona yo zo sala marche na yo zo tambola na yo zo sala marche. Ola tibiso zo sala marche mama. Et sepeli singa makasi. Et c'est pas ici na penza ngabi voilà ba mama na biso fo ba tsala pe boye ba koma pe boye papa nga na bani yango sika na bani yango pe na volonté na ngai te faut que le ba solo faut le ba vérité ngai mon mari mon 1m85 mon kanda il y a ça là kango tout le matin ça là ka marche tant que dans ça la marche nga na tika ya kolala c'est que ça la marche hier matin m'a parlé tout doucement gentiment. Au moins déjà, nous sommes comme la cinquantaine. Il faut le colossal à nos sporter.
salaka marche talanga tous les matins na ça natambolaka na quartier na sali 30 minutes 1 heure du temps na zongi siko ngala kende ko ça marche na zongi na kuto zaka ya kolala olembi mbetu te ma chérie sala courage tant on a aucune sala marche la nanga to kine to tambola pe na amoureux to so na biso malembe to so na biso malembe to tamboli to zongi eza bien pour na cœur vu que to za makasa kino sala ba sport te eza nango makasi eza volonté eza te tosala kata marche na biso na quartier pourtant to ba mibangi mona te bakwa mindende bazaka na mbona bango ba mibangi ba otambola c'est le moment to bandango ngabi ma papa a na raison pourquoi pas ok chérie na te mato kende bo mona neke eza te ke na lala ki na lamu ki boyo na ki esa la marche te eza bongo te eza ke papa moto encourager ngai a proposer nga to sala marche encourager nga yango wana pe lelo pe tongo etani na bongami na osala nini ok ndo sala marche papa na biso ko abengi ngai alobi ba mama bazana ka ko réclamer ba mama ba mama baza papa yesu ko ka kota ba mama bazaka ko réclamer kaka ya papa nzoto mikolo yo azo pesa ngai te azo sala boy te azo sala mama okozoeka botongo chaka tika mkongo zela nanu mais mama yo mtozo lela nzoto ti et comme baza moi likolo boy mkongo ba mama bazaka pona nini ponzoto esala nini esaka sport te nzoto komi ekangani komi makasi komi kilo. Alors do sali boyeze je pense que ekozala encourageant pour na bama mususu batambola nengo tamboli wana mais maman te kotika pété ko tambola ka un jour te bi papa c'est vrai que chaque jour na badala semaine na osala marche te mais quand même na kotika te ponga moko na ko sabi noté tango na kendaki ko sa tango na ça marche ana zengi ko ngamo ka na kilo keto ko o bezelo keto na bi chérie o ki na kilo keto on peut passer abi mais voilà parce que autant pour la kate c'est normal on le keto on passe parce que bouge kate puis que bouge raté on passe tendene il faut bouger le quoi bouge raté c'est normal et ça le passe ma oui en tout cas des awana décision fona banda kosani kotambola ngana sikoyo pe ngana na prête na ozela papa aya to sani tende kotambola bisinga boyabi avant to kene mais là tas mongo ya mai pourtant tozo tambola to bisa pe mai na to papa coach pour mon mari le fina waza finité ce qui est metté mon mari est quand même bien fine quoi aza nzoto a menene te puta déjà on tombe là aza il n'est pas fat non il n'est pas gros il est mince obenga ndeni na peut so pas mince so pas na habité bon moi avec la neraza yangwana so nzamba la muso makasi neti lelo botana biso le premier mai lelo za férié olamuki oko kotambola ntinga bonikene kesa marche na malembe tozo solo kana biso na amoureux malembe tina comme un exercice mke kanzo kende mke ba mama bolingi nzoto menzoto ngo pe kilo ba mama likamwa nzoto mama ningi nzoto menzoto kilo papa le biso kana bia chaka ka zala nano ba mama na lobi yo lo koso ngo pe nzoto ba mama plus de 50 ans yesu mbo lo koso nzoto te yesu makambo lo koso nzoto te beaucoup plus na tabi pour bo papoter ka bola lipongi beaucoup papoter ka te le koso nzoto ezalaka moto bandi vie okomi majeur ba 20 ans 21 ans 22 20 30 to batati ba 40 ans dépasser déjà 40 ans à partir de 50 ans le koso nzoto ya nini la koso nzoto ya nini papa ebisinga lobi tango simba pe keba zala nano mama yozo linga ngo komika zala nano keba ndenge nini ona papa liboso papa mibale
alobi mama nitu eloko nga nasepelaka na mama ozaka tout terrain nga tout terrain ça veut dire quoi alobi tomonaka yo osala bavideo na yo sans maquillage mais tu bozotambola oza na maquillage te eloko moko te c'est bien comme ça soki mpe mokwana po osala mwa maquillage na yo osali mpe mwa maquillage na yo mpe elekaka mpe teke maquillage eleki bamama baza otala couche ya maquillage abi mwasi na nga likambo ya maquillage mama likambo ya maquillage pa ya mwasi na nga ye mama toswanelaka yango so nayebise mama ozobima te ovandi na likambo nini ba maquillage boye pourquoi des maquillages comme ça hein Fonganda chérie t'es prêt chérie pour ne pas d'avoir cela hier alobi mwasi na nga likambo ya maquillage mama nitu nyonso elingi kaka poudre maquillage pourquoi parce que poso esi ebeba lokola poso esi ebeba akomaka nyonso maquillage momona elongi ne boye eza te nabina telisaki nga bitala moninga bino ba cinquantenaire te tobabata ba cinquantenaire bino ba cinquantenaire metala abina lakisi ye mama ndenge asiliki nini yango olakisa ngai eloko nini olakisa ngai wana moto na ndenge na ye yesoka abitala mama nito azosala sport asali maquillage te alakisi biso eloba nango mwa kote buta nange eza boyebi omwa tashe eza boyebi so mpe mokolo na oyebi oke nasa mpe maquillage na osali mais eza te bando ovandeki kozaka condamne kaka na maquillage alors bandeko soki oyebi ke osima produit ya makasi osokomi na ba 50 banda kolembisa ya po poso ekoli banda kolembisa banda ko tuzo zaka kofinga ba métier là ba métis mais ba tuso bana poso mondo ka mona muta pokola produit ya tela maso finga ba métis mais tant muta zaka mwindo a pokola poko maloko métis poko mamundele te poko maloko la métis yango ndeti na ba tocha produit comme to finga ba métis mama bongo choko chaka nini yaya lembisa so mwana zacha pa produit makasi lembisa koma na produit ya mwa pete pona poso ngai yo che maquillage te che poudre te na che le côté na ke la sport na ngai ata to kutani na yo sa maquillage ko za la choquer te po bien maman tu na yebi sa maquillage maman tu na et puis maquillage na chaka na chaka maquillage ba professionnel te bana na batunza batu ba kusha ba poudre moi ma mise combien kilo wana nga na débrouiller nga moko na zuna seli côté si so na moni awe bongi na tiki nanga so pe ate baby na ye ka bongo ça sel kaka na sali ka maquillage comme on a kaka maquillage donc na sa moi tasse nanga abina melama ya moto abi melata sa ma ya moto poto ke tamo alors likambo na maquillage mobali na yo bovandaka na ye ayebaki elongi na yo nde ezalaki malamu amonaka ngo na maquillage mais abaye nde maquillage abi tout le temps alobi ebongo ntango nalakisi yo kaka ndenge asiliki abi elobaka nango ye moso oza moto akende kotalanga te tala ndenge osiliki nalakisi yo kaka moninga cinquantenaire moninga nkola na yo ke tala ndenge azali sans maquillage azotambola yo tena ndeko zaka poti poudre po yango ba mama bosala attention ndeko so moni longe se komi bongo ko pokola ngo sauter banda ko kende na ba sa ba soin des visages pour non ça nini kolongola ba mami benga nango ce qui ba ivre ba benga ngo les mami ba tâche papa bisa to ba ni ba ki to ya bisa to na bosa ni mais bon toute façon na ke de boye. Voilà déjà.
na bongisi déjà omoni malgré na oki sala marche nanga bloko nanga kolia ngoyo déjà na olamba lelo to le premier mai oza ndaku papa za na ndaku mama ningo zoso ndaku te oningo lamba te moi mkola le premier mai boza na ndaku papa zali lukosa nini luka mo sel mo eloko kolia bien sali mo eloko kolia malamu papa lia malamu bana balia malamu basanti ke lelo mama kende ki musala te lelo mama za na ndako ka osala ka bana pat zuka likolo soso obwa likolo pat osali ka te sala mo eloko kolia malamu yaya papa kwa misa tunabosa na ngai bon ngala silisi pour moi de mon cœur pour mon love nga wana na kei na ke sala mo sport na nga pour moi na ke ko sala mo marche na ngai etikali yo pour moi mami chérie marche Mamie quand il m'a sommet des sommets, marche. On a mis le tasse, non, mais maman a moto. Ce qu'on a bimina ça, nini. Et nous ça la marche. Ce qu'on a zongi na lamba, tout côté de bon tout à l'heure, on a zali kambu. Ya koso na binane que na kosa la marche, na ngata on a zonga na lambi, na siko lama na vandi siko yo. To so na bino likamona na posta to solo la oyo papa voilà papa ya misato lobi ndenge nini mwasi akoki kotelema akende koloba ba défaillance ya nzoto ya mobali na ye en public ya onde likamuto ya kosolo la papa ya misato ya wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzamba kalusa kumuna nzamba nu benchine bana betu bons. So biko za mutakanda kotala ngai te posi pa na ngate. So moko za fanatique révolté. Wa monte maketo surtout yo na ye kuna. Matiti la ngolaise la fille de ma mère kama ta ba bisou. Il y a maintenant nga ba papa et deux ya veut dire la mienne quoi.